Topesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya boza ebele liboso ya etando eke pona kolanda magazine chrétien na mino lingala. Tozo fongola yango na manaka oyo. Clôture ya poso ya yambo na Académie du Surnaturel bande konyoso oyo bazalaki bongo mokolo ya dimanche bango bazangaki malobate balobi boye na micro ya Nathalie Atatama. Et si ebandaki na église de Mangembo Bandalungwa Académie du Surnaturel 2023 na boye poso ya yambo euti kosila mokolo ya dimanche 14 mai na boye bandeko nyonso oyo bazalaki na poso yango balobi na tina na yango. En tout cas makambo ezo lega na Académie Surnaturel nulle part ailleurs. Ba oto oyoka awa eza penza ba parole oyo papa la biso ne ko creuser na source dozo kutana na nzambe face à face pour nzambe apesa ba révélation modèle oyo. En tout cas pour moi échanger eloko mobo kati na ngai on ba été ça ba récupération parce que na presque 5 jours 5 ou 6 jours dans cinq na bango qu'il pleut qu'il neige ba ya nzamba ça seconde gloire autre semaine semaine ya gloire mususu bibi la gloire de la seconde maison c'est plus grand que celle de la première. Et moi je le crois qu'avec le Dieu de Mbakadi, Zamba Mbangembo, va voir second tour, on s'en met qui n'a pas la yango. Académie du Surnaturel et Silina Nute yango eza kaka se koko bakino mokolo ya dimanche 21 mai na boye ekozala kaka mayanga ni moko ya kongumba melape ya kotombola kombo ya mokonzi Yesu Masiya. Ebongo kaka na église ya Mangembo Académie du Surnaturel bandeko oyo bazalaki yona bango bazwi bikamwa epi balobi na tina na matatoli na bango oyo esalemeli bango na poso oyo ya yambo. Bolanda Nathalie Atatama azongeli soso. Toujours na cadre ya Académie du Surnaturel bandeko oyo bayaki na poso ya yambo bango batikala kimia te kasi batalisi biso na nzela ya matatoli nini oyo nzambe ya Espérance Mbakadi asali na bomoi na bango na poso oyo euti kosila. J'ai vraiment exploité la grâce de Dieu surtout mina musala ngai. Tu vas faire grâce dans une promotion d'une façon miraculeuse. Et en plus d'être le bel moko alobi na takairos tayo on comprend les filles de prière et en plus aux la poste à il y a un sacrifice énorme et dans ça dans ma vie et je vois que ça va ça vraiment. Dans cette académie, le Dieu d'Espérance Mbakadi a fait beaucoup de choses. Déjà d'abord je dois commencer pour l'académie de l'année passée. J'ai un témoignage, le bébé qui est entre mes mains. Et pour cette académie, il a accompli beaucoup de choses. Pour la nuit, moi précisément c'est pour la nuit du vendredi. En tout cas c'était une nuit de récupération, de restauration pour moi et de repositionnement. Ndeko Académie du Surnaturel eza kaka yo oyo lingi omona loboko ya nzambe na nzela ya mosali na ye évêque Espérance Mbakadi yaka na poso oyo na église de Mangembo Bandalungwa na avenue Bula numéro 1 bis nzambe ya lola akopambola yo. Ebongo na ngambo ya Bet Peret na Njerenge kuna la fille du prophète Blandine Teka ye alobi na tina ya milulu oyo ekozala bongo mokolo ya mercredi le 17 mai na oetali bana na biso ekodim. Bolanda na micro ya Francis Matondo. L'église de Mangembo Bet Peret oyo ekambamaka na la fille des prophètes Blandine Teka babongisi milulu moko po na tina na bana nyonso mokolo ya mercredi 17 mai. Ebongo milulu yango eza journée ya animation po na bana. Na boye la fille du prophète ye atikali simate kasi alobi na tina na yango. Activité ya mercredi ezali activité otobengi bana nyonso baya. Bana baya parce que bana bango moko na bango moko bayemba. Bango moko na bango moko bateya, bango moko na bango moko basala ba récitation ya ba réciter ba verset biblique avec de précision, bango moko na bango moko basala ba théâtre. C'est pourquoi to bengi yango to bengi bana nyonso baya mercredi dans le cours la journée ya animation pour les enfants. Cause à partir de 8h à 12h. Donc to lobi na ba parents o ba koki koyela biso bana à partir déjà à 8h. Na 12h juste baya kozwela biso bana po ba sunga pe bakambi. Alors po na bango ndenge ezana bakokamba na bango bakambi na bango ya ekodim bazali. Mais ezali na motei moko pe azali ekodim. Ye pe akote ya ye moko mwana kote ya pe muninga ne bana. Ndazo bloba na ba mama obatika kabana na ndaku
neti biso na mangembo bet peret tosali journée ya samedi ezali journée ya enseignement. Chaque samedi tozali na journée oyo bana bazoya bazolakisa bango ba verset biblique bazolakisa bango ndenge nini okoki se comporter ndenge nini okutani na muninga na kati école okoyeba na basigne nini na basigne nini. Pourquoi tozobana ba mama o bakotika bana na ndako ba mama botika bana na ndako te. Tango o tozana ngwe tozana batango moko ya malamu te nzoka bible lobi bana bazali pamboli ko ute pai na Nzambe. Mama amemaka mwana po mwana lobi akoma nyoka te. Mama amemaka mwana po lobi mwana atelemela ete akoma rebelle te. Mais mama amemaka mwana na 9 mois pour que tango aboti mwana lelo azosimba mwana azosokola mwana azotika na classe mais lobi bana bakoma ba point fort pour natina na ba boti. Alors to sengi na ba parents soki ozo mema mwana na église te mwana kokende ko apprendre makambo na école soki ozo mema mwana na église te mwana kokende ko yekola makambo na libanda epa baninga to moni bana baza na kati école baza initié bana baza na kati école muninga mususu apesa ki bracelet muninga mususu alobaki na ya pesa ki ba livre atanga to moni yango ebele pratra bana c'est mieux to ya na bana na église pour na église to betela bango lisolo ya résurrection. Pour l'église, tu peux la bango lisolo ya nouvelle naissance. Ndeko mama, ndeko papa, tinda mwana na église de Mangembo Bet Peret mokolo ya mercredi na ngonga ya 8h kino 12h pambate makomi na Nzambe elobi na biso boy. Tola kisabana na biso nzela ya Nzambe po ete soki bakoli bakima nzela yango te. Jour pour jour, 4 ans, wana anniversaire, il y a émission Un Nouveau Jour où il est carabon la chaîne avec partirage télévision. Bandeko babima ki bakende bongo kofete yango na site Atlantis o ezomi bongo na Ngalema na quartier Mimosa. Bolanda nini o ele kakikuna. Yelele. 13 mai 2019, 13 mai 2023, jour pour jour, 4 ans, des émissions Un Nouveau Jour, va fêter anniversaire na bango. Nathalie Atatama, la Rose Riziki, na bande konyo so ya équipe ya Un Nouveau Jour, bazala ki wana pona ko sepela. Ambiance ezala ki makasi koleka, kolia pe komela, mabina pe ko sakana na kati ya mai, ezala ki somo. Na boy bande ko oyo bazala ki wana bango balobi, boy pona oyo etali sorti yango. En tout cas, tu s'appelles Makasi, 4 ans, c'est beaucoup vraiment. Tout l'équipe n'a pas été belé, il y a des difficultés, il y a des bonheur, tout l'équipe n'a pas été belé. En tout cas, nous avons merci. À commission na 4 ans, tu remercies Nzambe et puis tu remercies le promoteur na biso ya chaîne, le révérend Espérance Mbakadi, na ba dirigeant na biso DG Laurent Kalombo, bango nyonso. En tout cas, premièrement na commission na Nzambe. Na ndenge asali biso ngolu tokomi susu mokolo lelo na komisi susu na pesi susu merci à notre dad Espérance Mbakadi, mon père personnel. Oui, na pesi merci na confiance sur pesi biso équipe Mobimba Un Nouveau Jour to ya vers partirage na pesi merci beaucoup dad Espérance Mbakadi, merci. Le jour à fête au CPLA ba biso to ba héros dans l'ombre. Tout le monde a la TV dans l'autre, profiter tout le monde en a posé un jour, la biso anniversaire, la mission de biso, oh tolingara mingi, Un Nouveau Jour, où benza biso chaque temps, le za 4 ans en haut, to bimi na TV, on a recépé là, toi et moi tout, puis il y a maï, tout à tama maï, tout c'est la biso nyonso. Na on peut ça merci na bateau tout la na biso Un Nouveau Jour, émission où ça la tant on a bu nous là, où bon ça a vu nos journées, le zali 4 ans en biso et en haut toi et recépé là. Merci na batutu ba soutenir na biso, merci na batutu ba lingara émission Un Nouveau Jour. Pour na bino yango to komi na 4 ans lelo. To pesi merci na chef na biso, Nkolo chaîne promoteur Pasteur Espérance Mbakadi. Ndeko ba fetaka kaka Un Nouveau Jour ekokisi 4 ans, animation matinale ya kitoko na ba rubrique ebele na kati. Landa yango de lundi à vendredi na ngonga ya 9h kino 11h na chaîne Vert Partirage télévision. Wana nde yo okokota na repona o ya kitoko. Ebongo na commune ya Kalamu wana na ngambu ya Matonge, Pasteur Jean Bosco Kindomba oya église sans pressé ya tikalisi mate a lobi na o etali magazine chrétienne en Lingala. Bolanda na micro ya Nathalie Tatama. Pasteur Jean Bosco Kindomba ya église sans précieux a lobi na tina ya magazine chrétien en Lingala na tina na yango toyokaye. Oyebi tanga na bongoli motema na Lingala. Bible nanga liboso mama sombela kinga ezaki Wizaïr.
et puis yangwana même na losambo na ngai soki na koti na lingala même ceux na zotea il y a des mots que je comprends très bien na lingala que na français pour eza monoko oyo ngai na pisaki bomoi na ngai pa na nkolo et na kosenga bandeko c'est vrai que le bac français mais tout là na magazine oyo na vers pâturage télévision ya ndeko na biso pe moninga pe mwana avec Espérance Mbakadi tokoka kolanda yango un magazine oyo ekozala malamu mingi po ekolendisa ekotonga bomoi na biso bible lobi na biso soki bana nzambe bakutani fo basédifier ko édifier lingi kotonga et je crois que au travers na télévision toko landa yango na YouTube pe na vers pâturage pour etonga bomoi na biso donc na encourager bao nyonso baza ya Kristo na kati ya engumbo ya Kinshasa pe na libanda na nzinga bipai nyonso koki kozala na câble na vers pâturage okoki kolana magazine alingala ndeko pasteur ndeko chantre pe bato nyonso basalaka œuvre ya générosité magazine chrétien na lingala eza wana pona kolobela bino na télévision pe na ba réseaux sociaux na tina na yango boyamba ye maboko polele po na magazine chrétien en lingala yango ezosala mosala na ndenge penza elongo bani tika nzambe apambola bino. Et bongo na o etali page noire famille voitu mobimba na pati bonga voitu baza koyebisa na bandeko o nyonso bayebi bango liwa ya mama na bango Jeannette Espérance Ngole Sadi oyo atikaki biso uta mokolo ya dimanche 7 mai na boyenzoto ya muwei ezwami na morgue ya Kankokolo ekobima bongo mokolo ya 17 mai na tina yango veye mortuaire eza mokolo ya mardi 16 mai pe enterrement eza na cimetière ya Minga Dide na yango bible ebisi biso ete tolela na bandeko oyo bazali kolela wana magazine chrétienne mobimba ba présenter ba condoléances na bango na famille voitu. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso yango ninga kolakisa mingi eke magazine chrétienne na lingala ekomi na suka me ya mbotoka bwana botala nini oyo makomi eyebisi biso na mokolo mwa lelo. Bozalaki ebele liboso etandoke pona kolanda magazine chrétien na bino lingala to komi na suka kasi to yebisi bino ete matondi mingi pona confiance obozo continuer ko sala biso et tozana pona ko sala toujours plaisir na bino na boyebo continuer kolanda biso na chaîne YouTube na biso MCL TV kuna bokozo ba notification na o nyonso etali biso bana na nzambe et puis pona ko sukisa to yebisi bino ete ntika ete nzambe ya Espérance Mbakadi azala pe nzambe na bino tokutani mikolo mizali koya bye bye.